solo bandeko balandela ba télévision Kimbangiste bana pasi Kimbangu mbote na bino banso besika bozwami ya solo tozongi lisusu kati na bandako na bino po ete kolanda émission na bino bokolingaka mingi émission ebengami émission masolo. Émission masolo ezali émission oyo ekoloba kobele masolo monene na papa Simon Kimbangu pe lingomba na ye. Ya solo na mokola lelo biso bandeko na bino na kati na émission masolo kobanda ngai moko ndeko na bino papa Lambert Makwemimo, papa Paul prof Malonga, mama Fifi Ndongala, papa Edi Zolandonga, papa Tony Diangenda, biso nyonso tozongi lisusu po ete boko kolanda biso topesa bino masolo ya kitoko oyo bino bokolingaka na mokola lelo. Ya solo mikoleleki ebele soki totali eleki sanza moko émission masolo esalaki programme po tomilendisa biso moko bana ya papa Simon Kimbangu kiangani na kotala mayeli ngomba asilaki kokanga na lukutakanu ya avril 2018 emonanaki ya solo batu mingi bamitungisamaki ezalaki kaka batalibanda te kasi na biso moko bana papa Simon Kimbangu kiangani pe mingi bazali komitungisama na ntina na lukutakanu ya avril 2018. Yango wana biso bandeko na bino kati na émission masolo tomonaki ke tobengisaki papa révérend Matondo Biyeyi po ete aya epai na biso akwa kolendisa bana papa Simon Kimbangu kiangani na ntina oyo bao bazaki ya kolemba na bakwa kotelema po ete ko comprendre koyeba nini oyo nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani azali koluka epai na biso bana na ye. Yango wana na mokola lelo bomoni ke sanza euti koleka na mwa ba tranche misato to salaki na kati na émission masolo tomoni ya solo émission wana batu mingi ba ningani e batu mingi ba zongi na nzela pambate tomoni batu ba bengi ebele. Merci na bino ba o bolandaki na bato ya ngambu na bana papa Simon Kimbangu kiangani bo bana batu mingi bomonaki bo sepelaki yango wana lelo tolingaki tozonga lisusu pambate tina mokola lelo batu mingi susu bana papa Simon Kimbangu baza komitungisama yango wana tozongi lisusu epai na bino po ete tokoka ko continue pambate bokomona chaque fois nazali kobengisa papa révérend Matondo pambate yende tozali kopona même ata ti fin de l'année to nous alaka na ye ezana ngona likambo moko te na tina mususu te po ete tomilendisana entre biso na bino toka ko comprendre moko te akweya ndenge papa zali koloba tango nous papa Simon Kimbangu kiangani le chef spirituel représentant légal tango nous azali koloba na biso bana na ye tozala posé ndenge ya lobaki ke azali posé e bisope ngai pe ndeko na papa Lambert ndenge nazali awa nazali posé ya solo na émission tranche misato to sali tomoni kofingama ndenge ezalaki to fingami mais biso na kati na émission na biso to salaki to fingaki motote to tiolaki motote to lobaki maye oyo solo pe solo pona kolendisa bana papa Simon Kimbangu mena kanisa bino bomonaki ndenge nini to fingami ndenge ni kaka na tranche misatu ndenge to fingami partout de gauche à droite menance ya ndenge wana mais tozali poser yango to zongi lisusu po ete posa na biso ndenge papa kuluta alobaki na biso ke akosepela akumona to se akutana na biso nyonso tozala na l'autre côté na ye elongo yango wana rôle na biso tozongi lisusu na mokola lelo po ete tosolola kaka masolo ya monene na papa Simon Kimbangu. Papa révérend mbote na papa révérend mbote mingi papa Lambert ndenge nini santé na yo papa malamu na ngwe na ye moko ya solo papa révérend tomoni ke tozongi sio lisusu pambate ndenge na lobaki même atati na fin de l'année soki likambo yali tokobundela lingomba ndenge papa Dialungana alobaki ke mwana ya papa Simon Kimbangu faut kobundela lingomba biso tolobaki ke biso ba disciple papa Simon Kimbangu kiangani tozali poser ndenge mokonzi abula azali
alobaki biso tozali posé yango tozongisi yo lisusu po tokoka kosolola masolo oyo ya kolendisa bandeko mpona lokutakanu oyo esalamaki na avril 2018. Nana tuna papa révérend nakanisa depuis 3 tranches oyo towuti kosala yo santé ndenge nini? Merci mingi papa Lambert na introduction na yo. Santé malamu ndenge na wuti koloba na ngwe na imoko tata mulimo santo papa Simoki Mangangani. C'est vrai, to sali musala o nzamba pesa ki biso to sala na tina ete to lendisa bengi sa ngai ndenge papa diange na azala ko loba soki yonga nzambe ba bengi sio esika okende ko lendisa bandimi okoki ko boya te me malamu oloba likambo oyo ekoyokana na banganga minene oye ko ndimama ezala ya solo yango bandeko na biso devoir tozali kosala ezali ya rateliki kaka te ezali ya ngai ndeko na bino te kasi ezali ya biso banso bakimbangisi bana papa Simoki Mangangani po ete totelema tobundela lingomba papa Mbanza azali koloba saluki ya Nzambi makesa kisosanga makesa mpona kobundela makofi te na minduki te mpona kofinga te mpona kotiola te mpona mabondeli nduki ya mondimi mpona kodéfendre la cause juste o bakoreki balobaka la victoire est certaine car la cause est juste batata bamama cause tozali kobundila ezali juste yango wana soki ezalaki juste te mbeli tokofungola minoko te kasi soki tofungoli minoko po ete yo mwana papa Simoki Mangangani yebaka ete ndenge Nzambe alobaka na Jérémie, avant que tu fusses né, que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire que yo ndenge ozali wana mwana papa Simoki Mangangani yebaka ete Nzambe asila kopesa yo elembo oyo kosala na kati na lingomba na yo ozali témoin ya Nzambe ndenge Nzambe azali témoin na yo. Mais tant que vous allez témoin de quelque chose, et que témoignage wana, papa ça yo bombi yango, o meli yango pour de raisons ya ko aménager ba subsidier ya bato. Ah, c'est trop sensible, trop lo bayango te bomba yango, ah tela kaka. Tu allez ko banga bato, o lio banga Nzambe o bangi bato. Mukana Nzambe o lobi soko wanga ningai awa na sia tango ngape na mokolo wa suka na kowanga na yo batata ba mama ebongi te to wanga na papa Simoki Mangangani tant que tu yebi ke tozali ba témoin na ye mai mazali koleka oyo biso zali koloba awa mingi kutu bazana matière koleka biso basali na kati na lingomba bayiba vérité nyonso mende ko banga batu na bangi makambo obateli nzoto tata ba mama to batela molimo pato zokende tango ko mokuse voilà tina tozwaki likanisi ya ko inscrire na kati ya émission masolo tranche ya ona intitulé ki malendisi lingoloba exhorter ko consoler ko édifier moninga o monike ay sosoli malamu te to akwei po asosola atelema ipe azonga na esika na ye kala te tolandaki papa Simoki Mangangani alobi mai tata na ye alobaki na ye pamfuma Mbanza azali koloba soki okwei telema salama kasi telema noki soko tikali kaka ya kolala ya kokweya a mwen Nzambe a récupérer ozate obungi libela donc elingo lobete kati na biso tozali bapetwa te tozana masumu ezala biso tozali na 3 égale 1 ezala oyo nyonso batiki 3 égale 1 bakei na bango epai mosusu tozali basumuki kasi Nzambe akolingaka mutu akomikisaka liboso na ye ayebiki biso tozali basumuki na mission elegaki na yebisaki ndenge nini nkolo Yesu basumuki mibale
moko à droite moko à gauche ntango azali kufa na ikulusu babaki bango misato me mosumuki moko alobi atioli mosusu alobi nkolo biso kutu tozali basumuki bamiyibi kasi yo na monene na yo ozali mwana na nzambe ntango kota na kuna na nkembo ya tata na yo sala ngai mpe nazala elongo na yo nkolo yesu asepelaki ye akotisaki ye donc yo mwana tata simo kimbangu ya ngani kotala kaka te mpo oza mosumuki bakoseka ngai bakofunda ngai kolanda wana te yo défendre cause oyo oyebi ya solo nzambe asepela et puis tika kaka mabe oyo osalaka nzambe arécupere yo atako bato bafundi azalaka boye asalaka boye moko te na kati na biso na se atango oyo ayebi relation ya mutu na nzambe na ye nzambe ka ye moko mutu ayebi voilà tina tozwaki mokano ya kolendisa ngo ezali kaka te mpona bato ya 26 lukutakano eye le dernier lukutakano esalami ciblé comportement ya bato 26 puisque soki lelo oyo tokomi na basituation toza na mokolo lelo ezali na origine yango c'est vrai que la goutte d'eau qui a fait déborder les vases 2002 avec résolution mais makambo ebandaki déjà avant po tokóma na niveau oyo makambo mingi ebandaki déjà avant batata maman. Là j'ai un document. Ok? Point de presse. Thème: la position de l'église kimbanguiste face à la dissidence de Monkoto 87. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimba. Amphithéâtre Maman Mouilou, centre d'accueil kimbanguiste, d'accueil de conférence de Kinshasa, le 14 février 2013. Ngai ndeko na bino bapesaki mokombo na lingomba na sala lecture ya texte oyo na anti bolandaki. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Mingi baza na texte oyo te. Et ensuite na tango wana mingi par distraction, par négligence peut-être baza koyeba na bango susu te makambo nini yango lingomba lobaka. Makambo nini lingomba sengaka, makambo nini lingomba zali kotondola. Ezali makambo ya révérend matondo te za na katia ya lingomba ezali ya papa Lambert ezali ya lingomba na kosenga na ba journaliste ba tiango en ligne botanga na bino parce que c'est officiel ezana ba cassette et c'est qui est partout. Qu'est-ce qui avait suivi oyo na kimundimi na ngai ya muke na bomba po na ngai ezaka telika muke ko lela ko lela mais tango na tangi yango 2 jours après, au centre d'accueil, Panazagovanda, je reçois un coup de téléphone. Grrr, téléphone est sonné. Nazui, Yonan, dis, sans même bonjour, dis, yo pa matondo, makamotanga ki mokolo wana na conférence na binoana, yo yebilango tina. Yebaka makamozolo bakuna, ngabi yo nani? Pesa ngana nukombo na yo. Tena ko pesa kombo na ite ngali bo. So ko pesa ngana kombo na ite ngabi na répondre yote. Bon, nga Gabi. En tout cas, c'est le nom que j'avais retenu, Gabi. Gabi nani aboyi ko pesa kombo. Na yebi pe mutu amote. Bo siko likamoniza nini? Oh, bo salir ban ba papa tout ça, makambo solo bakoneza ndengo na te tout ça. Alobi na nga boye. Keba na yo. Okozala bouc émissaire. Okozala rejeté. Tata ba maman, nga réponse na pesa ka ye. Na yebi yote me yebaka nzambe a rejeté ka mwana na o sala ka yete. Nzambe na nga a ko rejeté nga ite. Tata ba maman, c'est toute la réponse na pesa ka ye. Et likambo yo na bomba ngo pona ngai puisque nga na za mutu moko na lela pamba te. Na biki zaki menace na bomba ngo pona ngai.
Mais lokola ndenge papa lambera otoloba tokolemba te mpona kofinga tokolemba te mpo bakanela biso mpe tozali kodéfendre cause moko juste tozali kocontinue bolandi ndenge introduction papa lambera apesi était à la suite il y a 3 parties aussi koleka batelefone eleli susu bamenace banini kofinga tout ça presque bandeko 26 elobi oko koloba bacommentaire ya ndenge na ndenge batata bamama ezali mawa. Nous ne sommes pas là pour accuser, pour injurier les gens, pour ridiculer les gens, pour jeter de l'opprobre aux gens, pour calomnier les gens. Non. Nous essayons de dire des choses qui sont vraies, vérifiables. Ok? Puisque nous nous référons à la Bible, s'il le faut, nous nous référons au magistère, Maloba Yaba Papa, Nzambe. Nous nous référons à l'hymnologie, Banzembo. Où ils ont dans l'écolo, ils ont la Xabiso Makamo Nyons. Yaba Nzambe, Papa Simoki Maoukiangani, Paya Papa Nabiso. Et nous nous référons au témoignage des anciens. Anciens, où Bazan Nabiso Bomoui, Naba Obatika Biso. C'est très important. Ce sont nos monuments. Obatikila Biso Lokola histoire. Vérifiable ça solo et bongi toloba yango. Les autres ozali ko lobela ba Paul, ba Pierre, ba Jean, ba nini qui ont été témoins de Jésus-Christ. Tout le monde a bangote. Ce sont des aïeux. Tout le monde a Moïse te. Ba mususu lelo ba ko mona ba ko tira ko mona jamais papa Simon Kimbangu. Papa Kulutu Kisolokele, papa de Lungana, papa de Ngena Kuntima, biso toujours privilège, papa misa to mona bango. Mais on va kolanda si mais c'est ba mona bango. Bakomona bangote, bakomona peut-être papa Simon Kimbangu ngani yemoko. Mais tant que tous se référer à Mabloba na bango, ils sont plus avec nous. Et ce n'est que normal, sauf que tu se référer à bangote, tu se référer sur banane. Bambuda na biso obasana ba papa, nyonso et eux ils allaient vérifiables, batei bango na papa de ngena yemoko. C'est pour nous des références. Voilà pourquoi tous allons kolendi sa na biso na biso. Naba oba keyi na biso to tikali sima ya papa Simon Kimbangu ngani pona nini souci na biso ezali ete to kebisa ça pour ofinga te qu'est-ce qu'on va gagner pour injurer les gens à ridiculiser makila papa Simon Kimbangu. Ce n'est pas un objectif journalistique, ce n'est pas notre intention ça, mais soki mbebe ezali nous avons le devoir. Il y a quoi approcher bango, il y a quoi édifier bango, il y a quoi lobela bango. Toute la vérité, sans avoir peur. Bako silika. Ce qui bako silika, ils ont un misato. Batata ba maman, dans la vie que nous menons, la vie sociale, la vie intellectuelle, la vie religieuse. Malheureusement, biso batu mwindo, et lobi nango, un célèbre musicien britannique, Richard Smith. A lobby makambo mingi sur batu mwindo. Quelque part yako loba et loko a regretté na batu mwindo. Ils réfléchissent pas. Tout réfléchissent à côté. Nous sommes trop passionnels, émotionnels. Tout tikanan biloko ba émotion ba passion. Tout à la objectivité à likambo, sincérité à likambo. Likambo toza nango et quoi il a biso. Et chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, l'église a eu à disposition. Kuna ba ganga, kuna ba finga, kuna ba saraboye. Bazoye ba susute et likambo ebandeli wapi. Résultat des courses, ko finga, ko chola, ko tuka batu, ko kanela. Or nous ce que nous recherchons, c'est ramener bandeko Oybakenda a commencé par Makila Papa Simon Kimbangu. Naba oyo no so bakenda kuna. À la raison. La raison c'est quoi? Vous avez tort. Et vous aurez toujours tort tant que vous resterez dans cette situation-là. Alors, et le konini vous allez exercer contre Bisso,
il y a ce qu'on appelle le complexe de Deep. Complexe de Deep. Batata ba maman, isa eloko mabe. Elingo lo bani. Mwana muke bébé baboti azayi moko na tata na maman. Baza ko choyer na makambo nyonso. Il est choyé. Parce qu'il est seul. C'est lui. Attention, nous, sa tata na maman, ils ont tourné vers cet enfant-là. Mais le jour où tata na maman, bagoya ko zo mwana mi balé, il est assez accolé, comme il a 2 ans, 3 ans. Allez, petit frère ou petite soeur à l'andier. C'est comme maman, a bien attentionné quand on bébé wana. Mwana wana, oya botami liboso, akoma kana oya benga complexe de Deep. Akomi ko lela kanda po nini tension so maman za ko tela ye et ke na mwana mususu. Ndenge azoko monela. Biloko wana pe lelo ezali ko salama. Batu mingi bakanisa ki ete que ça sera moi. Attention non so ikoza tourner vers ngai. Mais Dieu a disposé scénario na ndenge mususu. Ce n'est pas moi, c'est un autre. Complexe wana ezui et comme ya bakanda. C'est dangereux. Complexe mususu benga complexe d'arpagon. Arpagon pour na ba oyo basala théâtre. C'est un personnage de théâtre, hein? La pièce va bien Avare de Molière. Personnage wana ye ayiba mingi. Ayiba rouage ba ndenge ba yibaka. Maintenant dans la pièce, qu'est-ce qui se passait? Chaque fois qu'il recevait un visiteur na katanda kunaye, ayambi visiteur na katanda kunaye, visiteur va kende, aza kufuye di. Yakana no. Regarde, ouvre un peu ma poche na yo, sac na yo lakisa. Est-ce que zinga yelo kote? Akomi ko banga. Telema mesala ko yiba, azo kanza batu nyonso ba miyibi. Munyo sa koya nanda kuna yefwa soupse legal kam. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nkamba, bandoki. Bambota na bandoki. Miyibi, tout ça. Tout ça, batu balobaka ndengona. Peut-être c'est eux qui sont dans cette situation-là. Comment vous pouvez chaque fois côté la batu makambo imaginaire infondé au besoin d'atteindre la preuve mon côté. Surtout ça qui bat dans mon kili, allez, va porter aux plaintes pour diffamation. Mais biso ça bana ya tata molimo santo, on va pas porter plainte dans le tribunal. Mais ali nde mawa. Moussé Zali, réflexe ou complexe de Malthus. Malthus c'est un philosophe. Ou azali ko prôner likamoge. Soki olingo déstabiliser moninga funda ye na makambo oyo moko kanisaka. O izaka na mutu na yo. Mutu wana. Azaki ndumba. Mutu wana aza muyibi. Mutu wana aza escroc. C'est que toi tu as dans ta tête, c'est que tu projettes sur les autres. Alors, maman, si on est en train de projeter des choses sur nous, nous ne sommes pas ce que les gens pensent. Bisso des marches, nous allons mener. Une contribution modeste. Pour nous tango nous allons faire tango. Il faut te teyana. Souci na bisso, ba mususu pe bakenda, ba biki sama. Mingi bakenda, bazonga. Na kati na bakenda kana 26. Bazonga. Ba supporter, ba pesi bango temps, ba observer bango, ba yambi bango, ba zongi. Mais ceux qui veulent pas venir, non seulement ils veulent pas venir, mais pendant que ba kekuna na rébellion, ba zoko finga, bazali ko finga, tata molimo santo. Donc, papa révérend, na place on a oko bandiko balandi radio télévision Kimbangi c'est na katona katna émission masolo na ndengo zoko lobela na ndenge papa diangenda lobaki ke papa mbate to utaki komona batila kibiso ba élément moko papa diangenda zo solana ba mbuta alobi ke mutu soka sali mabe boteli banda lingomba soki azongi na ye bomoni etamboli na ye zali malamu est-ce que bokozongi sa be bokozongi sa yete bokozongi sa ye bon bande kona biso bazali komi kamata maloba wana ba utiliser yango comme quoi que bango
bazolinga bazonga na bango mais biso tozokolinga bozonga ndenge balobi ke révocation bo révoquer ye bo bimi ko benga na mutu na libana lingo or papa lobaki ke soki mutu botina akena libana lingomba azozonga na ye bokotala ye ndenge nini comportement na ye kozalela so bomoni ye eza nango malamu bokozongisa ye ndenge toko bandeko na biso bakendeki lokola neti ba mama Lisi Mampuya tokomona mama Melanie Bingi ba mama papa Bingi baza ebele papa mama Daniel Walembo papa Charles Masamba ona kotanga kaka baza ebele ba pays moso ba Belgique na Afrique na bon baza ebele papa révérend Batuana eske lingomba elandaki maloba papa diangenda te ke soki mutu aye na ye azombo monike amikitisi etambolele ezali malamu eske bokoyamba ye bokoyamba avani ne petango nyonso bakozelisa ye azeli na ye towuti komona ndeko na biso moko bauti oyamba le 7 avril awa na nkamba auti na lingomba ya mama le mama Krisasali na Vitry mais bauti koyamba ye kaka mutu uti kaka sikoyo papa Yannick bauti ko asa musicien bauti ko yamba ye mais oyo papa lobi oyo akena ye azali ko sala makambo moko ilongo bani te azali ko finga batu ba faux pasteur ba faux journaliste mutandengo wana bazali ko finga ba vandi pe baza ko lakisa na mokili abengami mondimi mwana pasi azalo pe naza mwana pasi mokimbao mais aza ko finga azolo makambo ke longo mutandengo wana papa diangena lobaki est-ce que mutandengo wana boko zongisa ye boko zongisa ye te po alati orgueil papa révérend na kanisa continuer na yo po te tolongaki muketo bakisa mo eloko na elema wana batila ki biso yango donc pona ko bakisela na place wana papa Lambert ko yoka ngo pasité so ba fingi faux journaliste non mais papa ngana wo ngo pasité so ba finga faux pasteur nzambe mutu apesa ki titre ngo ye mutu ayibitina ce qui déjà tata molimo santo ye moko bazofinga faux saint esprit bonga ce qui ba finga faux pasteur usanga passe se poser alors que papa chef pour la dit que aza poser bongo biso na ndenge nini molimo santo bazofinga ye faux saint esprit bonga so singa faux pasteur c'est la logique non donc wana kuteza na mo problème voilà batata ba maman exemple qui manque yanga na limbisa bango exactement biso za bana bolimbisi exactement eloko ezoko sala pasi na ba obazo ko sala bisote c'est l'application de la loi na uti koloba ezali kaka pona bato insiste pona biso bansu soki tolandi actualité en kamba papa ne azali couvrir mutu moko te tomi kosa na biso te azali couvrir mutu moko te soko sali mbeba bima na kamba keno sala itumbu na yo aussi c'est tumbu na yo ozongi par exemple les abel vous citez par exemple te voyez ça mais bato wana kati na biso tamba kosala tumbu na bango bazo sala tumbu na bango bazongi mais pourquoi bino bande ko bokena bazis depuis des années 16 ans yango. Et si aujourd'hui tozu meko ya kote yana pour une raison simple, notre histoire risque d'être déformée. C'est-à-dire quoi? Depuis résolution en 2002, tout ça l'élo en 2018, bana oyo babotami en 2002, ba komi na 16 ans. Ba oyo histoire yango ekutaki bango na 5 ans, 10 ans. Ba komi ba tata ba maman minene, ba biso ba boti ba bali. Bon, bana wana est-ce que histoire oyo ezali ko ba lelo yo basana ba élément na yango vraiment de source ba ko déformer bango histoire na ndenge mususu oyo nonso ba tondi kuna na 26 basana makamusu na mutu oyo biso tozana bango awa soki to remémorer bango souvenir makamuno se ndenge lekilakite ekozana biso pasi tala lelo ba lukutaka no ye ba mibeko ba bimisi biso mibeko ekuti na nkamba kala mingi te kaka na kati na biso na 3 = 1 pona nini kozanga koyeba na bano ya biso moko makamona lekaki na 2002 avec les résolutions mingi ba yibi yango te basalaki na ba bébé. Alors d'où la nécessité il y a qu'on rappeler la répétition est la mère des sciences. Voilà
grosso modo, pourquoi nous sommes engagés pour tout ça là, pour la Xabilong na bisoté, tout ça na tinade, mais pour tout ça na masolo, na sembo na calmement, ce qui me tourne zali, to ko lukila ba réponse to ko pesa, mais ya ko finga te, ya ko swana te, to fingi mutute et nos papas, les enfants de nos papas, ceux qui sont en train de se plaindre, il faut ça la biso mawa. Ils savent que comment nous avons été avec eux. Tant que balandaki, moi mouké, le kolaba papa. Mais tant que tout le monde dit que ce n'est pas ce que nos papas avaient fait, nous avons le droit de dire non. Kabou nako. Nako peut cet exemple. Batata ba maman. Nous sommes ici en France. 1998, si je ne m'abuse pas. 97, 98. Papa Mbanza vivant. Papa Mbanza vivant. Fuma Mbanza. Papa de Lungana Gengani Salomo. Akiti na boko nankamba ilo sele. Et nous, ici en Europe, message yé. Bana ba papa ba kosali sa réunion bambuta nyonso Europe fo na Paris réunion kozala bana papa za masolo na biso batata ba maman papa de Yonkusu, notre frère papa de Yonkusu, l'ancien vice-gouverneur du Bas-Congo, tango na zone na Paris awa yemundo asali kutu effort et pas ya zakina ba relation na kuva moko ya basango azulaki biso sale kuna ya munene et pas tokokaki parce que tovanda kutu place Europe ekuta pa na tovanda place nini. Et puis le soir aussi bisika to sambela kaizaka bisika ya ba dimanche, c'est papa Nkusu qui nous avait aidé à trouver cette salle là. Ba tata ba maman ba tambu si nyonso Europe tango na biso na Europe awa, c'est papa Joseph Mbrassi qui était le pasteur national avec comité nyonso. Il y a des pasteurs nationaux adjoints au Bazalaki awa na au Baouta en Europe, tout y a qui en Paris, en France. Toké na salle dans le 12e arrondissement, je suis dans la sanité. Réunion à l'heure 18h. Toké na 18h, to vandi. To zela. Bande ko na biso batata na biso. Babandi ko ya vers 22h. Vers 22h, batata ba maman. Réunion ko banda na 23h. Unique orateur nani. Papa Paul Kisoloke. Oaza kuna Angola. Unique orateur. Baloba na biso makambo. Bon, je n'ai plus retenu tout ce qu'il nous disait en tête. N'habitez sur la presse, na tango, na presse, je ne sais pas. Mais c'est que on avait senti au sortir de cette réunion-là, c'est comme quelque chose qui tramait des préparatifs de l'après-Papa Mbanza. Parce que quelques jours après, fuite à documents de répartition, il y a ma responsabilité à papa dans le monde entier. La vérité. Et bandaki en France, ouais. Suite de répartition. D'abord pour preuve. Bolanda bino moko récemment, bana ba papa, ndeko na biso batata na biso ba maman na biso, ba ke na Angola. Ba ke ko fêter 22 mars, hein? 22 mars centenaire, ba ko fêter en Angola, à Luanda. Ba yamba mikuna na bandimi na bango. En tête de quel? Papa Paul. Et pour la présentation, qui présente bandeko na ye? Yemoko, Papa Paul Kisolokele, qui présente bandeko na ye kuna na Luanda. Un tel, chef spirituel adjoint chargé de l'église au Canada. Un tel, chef spirituel adjoint chargé de l'église en France. Un tel, tiens. Alors ça m'a ramené
Makambwango ndenge babandoko boutique yango déjà depuis 1998. Réunion awa na France bandeko na 23h ndenge na lobby et s'il est 4h du matin batata bamba. 4h du matin. Toujours bima donc na bapongi na miso. Otali. Donc makambo zali komona na mo ya lelo et bandi eza ya lelo te. L'autre preuve, na kutuko la Sabino, point de presse oyo. L'autre preuve, Botala, Diaro la République, c'est-à-dire Journal de la République, c'est en portugais. C'est en portugais. Nini eza na kati ya Diaro République oyo. Batata ba maman. Statut. Na 2003. 2002, résolution ebimi na nkamba. Ba fâché. Ba kei. Bolanda malam. 2002, résolution ebimi na nkamba. Ba kena ba. Oh, ah bon? D'abord, Koutou, résolution bateau, pour vous montrer que c'est un prétexte. Na lobelaki en haut, la fois dernière lors des émissions précédentes. Résolution et yaki na octobre 2002. Mais en 2002, on a déjà en février ou mars, papa, ba télémisaki na ba les konzali en tant que représentant légal na centre. Résolution zalaki na nouté. Mais bande kono so ba yakite. Me posons la question, quel était encore le problème dans ce moment-là? Puisqu'après octobre, il y a une résolution satanique qui m'a dit. Bon, dans le mois de mars ou février, tant que bien qui papa dans centre, ministre de la Justice, il va continuer sur la opinion internationale de Hollanda. Quel était le problème maintenant? On est quand même des grandes personnes. Bon, maintenant, octobre 2002, résolution y Pour étayer makambo yo, il y a lingomba zui mokano ke boza suba ki mangiste. Plutôt, mutusuka bibi na ye ake kosa lingomba mususu, azali su ki mangiste, c'est un constat de fait. On acte et puis c'est fini. Osa su ki mangiste. Mais qu'est-ce qui s'était passé? 2002 résolution yé babendani kuna na Angola ba Paul na bambuta oyo bazalaka na kuna ba kodisi texte na l'état à l'insu ya papa Simon qui manque ngani papa Simon qui manque na ibe makambo te et à l'insu même peut-être ya bandeko ne moko kuna na 26 égale 1 est-ce que ba vandaki alakisa bango makambo oyo ekosala makuna akodisa statut mususu yango na biso limita mona kan kamba décider asali bon ah mais kamba ngo pe lingi bande côté mais c'est quoi ça likamoni ni boye tout ça mais il y a des choses. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un texte juridique? Donc texte c'est qu'on reconnaître une spéciale personnalité, vous existez, vous devez fonctionner. Bon. Or, déjà, Lingomba siège dans Nkamba Nouvelle-Jérusalem en République démocratique du Congo. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimba. Bon. Boyoka, na pays moussous, na pays voisin, quelqu'un d'autre a mis sous statut naïe à côté de l'État. A balou ba makamoussous na kati. Biso na statut à Lingomba, na Nkamba, tu yebi existence ba chef spirituel adjoint. Sikoyo awa na statut ba kotisa kuna na Angola ba chef spirituel adjoint bazali. Et il est prévu que ba chef spirituel adjoint ngo bangonde ba kamba ba pays kingandi kuna ngandi kuna ndenge sikoyo elobami kuna na 22 mars na Luanda. Makambo sili bongisa déjà depuis 2003, il y a un statut qui existe. Et puis na statut na bango Basali Koloba, le chef spirituel est représentant légal. Papa Simon Kimbanti Ngani, Akokani,
il a le même pouvoir que les chefs spirituels adjoints. Aza les mêmes pouvoirs. On est comme c'est en portugais. Article 1er, Wanande, attribution à chef spirituel. Bon, ils en ont portugais. Maintenant, les chefs spirituels adjoints, article 2. O chef spiritual adjunto temos os mesmos poderes que o chef spirituel. C'est-à-dire que les chefs spirituels adjoints ont les mêmes pouvoirs que les chefs spirituels. Pas révérend. Fala portugais. Un pouco. Fala portugais un pouco. Nalobaka muke, pour dire la vérité. Voilà. Donc, batata ma maman, bozolanda bino moko. Donc, papa c'est moi qui m'a gagné, kokani. Parce que ça a le même pouvoir na ba chef spirituel adjoint. Bon, bandeko nangai. Atako tango 4+1 ezalaki na RDC. Le président Kabila accepta qui 3 autres vice-présidents, 4 autres vice-présidents. Le président de la République azalaki na même pouvoir na bangote. Azalaki na même pouvoir na bangote. Yangwana pas révérend déjà kanisa poto to monique tango ezali to kozwayo tango molepa maté to ana kati na télévision to monique siko to kosala lango tous les jours to zonga na kati na plateau po ete ko kolanda to sala kaka to landa émission oyo mais na esika oyo lobi ya 4 présidents na moni to tia élément moko papa Diangenda alobaka na nkamba na tina na président de la République soka monique bato baza ko sala na ye batamala atana droit pe ya abandonner bango atiki bango akena ina ndenge asali musala aponi batu mususu tokosenga na bandeko na sopai bazali na sima esika prof Paul Malonga zali botela biso élément oyo papa Diangenda zali côté ya biso na tina na likambo papa révérend a upambate ezala vraiment na bitide te to ko zongisa kame sikoyo mato monique bat batali ko comprendre te et to banana na kimia na kofinga te biso tozali ona pona ko bundela bana ya papa makila papa Simo Kimbangu papa Diangenda alobaki ke papa kisolokele mwasi na ye mama Tsalulu ngam na ponelaki ye papa Diangenda mwasi papa kisolokele ngai muna ponelaki ye très bien papa Dialunga na mwasi na mama kiwatisola ngam na ponelaki ye e ngai moko pe mama bibi mwasi na ngai ngam na ponelaki ye elingi koloba ebele papa révérend elingi koloba na biso papa lobi bosala ba recherche toye komona ngo na kati na résolution bana oyo bako hériter likambo ya lingombe dali bana mama libumba mama Tsalulu eza bongo te tout à fait bana mama Tsalulu tout à fait Pauline bana ya mama Bibi et na bana ya mama Kiwasisilo eza bongo donc lelo oyo biso makambo tozali kosala toza ko bundela libota wana mais bango bazoyeba te ke biso tozo ko telemela nde bango papa Diangenda baki totala nanu élément wana simanango toko kende na conclusion ya émission nationale mokola lelo pamba te réaliste tangu mais tozo ko zonga lisusu po ete to continuer émission na biso na sengi na bandeko na biso tolanda papa Diangenda ndenge nini alobi na biso soko to kamati exemple na mokili lelo soko ezala na Angola ezala na Zaire ezala na Congo ezala na mokili mususu mokonzi azali donc président azali ye moko akonome ba généraux na yo ba généraux ya ye moko aponi yo okomi na fonction telle yo okomi na fonction telle pamba te mokili mopesi nguya nde ye kaka mutu akoku kunome ba généraux bongo sikasika wasoka monide baoyo apesaka responsabilité munene esikasikawa kokana naye ezali lisusu te réaction à le votant à décharger na ba fonction akamati muntu mususu achi contestation ekukuzala te na tina nini
yende mokonzi. Merci à solo bandeko balandirano télévision kimbangiste tobuti kolanda oyo professeur oyo ngana kolobaka pamba te ngana zalaka tango no papa bazaki banzambe bangonde batei biso bangonde basali po ete libiso tozala bolandi liloba ya nzambe e maloba na ye lelo oyo tozali ko vivre yango bato mususu maloba ba papa tozoko tokani ndenge tokanisaka na libanda ke bandimaka ba papa me bandimaka bangoti et comme kadik toyoka yango ke ba papa ba maloba na bango ezali kadik mais biso ba maloba papa tozali kolanda yango ndeti elema oyo papa révérend ou total yango yo koloba nini po to sisa e pa matete ka biso kama minute muke po ete tango et ali bele tango to sisa e biso papa diangenda kuntima Joseph asolo kula makambo mokonzi ya mboka atie ba général pe mina nommer ba général c'est lui qui a le pouvoir de nommer les généraux à nommer bango. Et puis les mêmes généraux ba tombokila ye ba contredire ye ba désobéir ye akosala nini akolongola bango. C'est lui qui a le pouvoir. C'est pareil aujourd'hui soki yo mwana ya papa Simoki Mbangu kiangani au boudé papa Simoki Mbangu kiangani bongo sala nini. Mais okozwa itumbo kina libanda ce n'est que normal. Kuna na likolo Satan, qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer, qu'est-ce qui s'est passé avec Nzambe? Suite à la contestation, à la rébellion, dégage. On l'a dégagé. Donc, je ne sais pas si on trouve quelque chose de nouveau, de compliqué dans le processus que l'Église est en train d'établir, de suivre. Donc, ma camonio, c'est ça, nzela, ndenge Bible etili, ndenge ba papa na biso ba teyi biso. Voilà, Tolandi, explication à Tata Mokonzi Aboule. Ngap na kutia sous commentaire. Oyo nyonso bakolanda élément oyo, bakoloba oui, vraiment il nous manque de la matière. Surtout tozali ko bimisango grâce à bino ba journaliste, vraiment félicitations. Ezali pona ko lakisa ete biloko nyonso ali ko sala malelo na kati na église kimangiste. Na kati nkamba Nouvelle Jérusalem, ezali fortuité. Ezali un hasard. Ils allaient sur la base de vérité, sur la base, il y a éléments probants. Donc, batata maman, voilà à peu près, papa Lambert, le commentaire que je peux faire par rapport à l'élément sur l'Axabis. Merci à solo bandeko bana pasimo kimbangu tokomi na suka émission na biso toko senga na bino bana pasimo kimbangu émission oyo oyo tozali kolobela oyo papa révérend ayeli biso tranche ya malendisi pona ko lendisa bana pasimo kimbangu ndenge tozali poser ne pasimo kimbangu azali koloba yango pasimo kimbangu kiangani papa Lambert bandeko na ngana azali poser oyo nyonso toko fingate tro mabete mais tozali koloba poete tozongisa bana pasimo kimbangu na nzela yango wana tokosukisa émission na mokola lelo esika opamba teli tangu kasi lobi bandeko na ngai tozali na deuxième partie ndenge tolandaki 3 tranches oyo ya liboso na émission oyo susu tozali na ba tranche ezali tozako continuer yango kasi na deuxième tranche na biso tokomona makambo nini oyo ekoleka pe tokolakisa bino tokobombela bino susu te tokobimisa makambo nyonso tokobimisa ngo po ete bana papa Simon Kimbangu bako akozonga elibota esantu boyeba yango papa Diangenda atikelaki biso maloba liloba ya mowi papa Diangenda yaki nzambe liloba ya nzambe kokwea kati papa kisolokele mwasi na ye ngamu na ponelaki ye ezalaki mama Tsalulu mususu te papa Diangenda ngai moko mabibi ngamu ko na maponaki mwasi na ngai e papa Fumambanda mama Kiwasisilwa ngamu tuna ponelaki ye basi pole nda ponaki mama Tsalulu mama bibi mama Kiwasisilwa pamba te ba mama wana bangonde baye ko boto ndenge résolution et yaki ke bano bako hérité ezabongo par révérend et sika o tozoko lobela tozoko wela n'intérêt ya bana libota e santu pona lelo bandeko na ngai topesi merci na bino bandeko bokolanda kabiso nde émission na biso to lobi na bino ke esukite tozali ko continuer lobi lisusu lobi okuna bozolanda susu mo susu tozali ko bolembate donc ceux qui vont monika ka émission masole bimi cette fois-ci to bandi ko bimisa
tobandi kobimisa pamba te kaka émission moko tosali 3 tranches eningisi télévision ekomi ebele kofinga makambo ebele bana pasi mo biso tozali kofinga te tozali koloba koloba mabe ya mutu te kasi tozali kobundela lingomba nde pasi mo kimbangu kianganya azali koloba tobundela lingomba pona lelo tosukisi émission na biso wana nde tokomi na mbala ya sima botikala malamu.